mokili oyo mwasi na bana continuer à bénéficier de droits d'auteur, droits français. Je ne sais pas combien de fois il faut le bango le sous. Merci mingi pour les artistes comédiens, pour la mobilisation, pour la discipline. Tolinto comme na partie à Souka. Oye ko pesa parfois vertige to kota na loyenge. Toza na batanga, tant tozo kende cimetière, même bisika peut-être okutana, to bossa na teke toza na matanga. Alors le col abiso artiste comédien, toza na hymne na biso, to ko yemba yango, bandeko oy baza bisika ba vandi, bakoki ko telema pe poto pesa honneur na ndeko na biso Dadi Dikambala. Musique s'il vous plaît. DJ. À une autre étape, merci à Tcheko, président Tcheko, Yogasson, de Fondation par Pico, Viviane, Malou, Benoni, voilà le groupe Bouillon de gauche, qui est bel et bien représenté, Yannim aussi, voilà, nous saluons également l'association des anciens footballeurs avec assistance. Il y a mon centre, il va assister service nyos au nalingi sala na recommandation na yo Seigneur Jésus. Force nyos au ezali contraire na sengi ezala musika na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus Christ. Nazo benga mama ya mowe na bana et maman moko oyo azali mwasi ya ndeko na biso Dadi atiki totosala service tonto fait rompre mariage bamama mibale bakoya na babani komona ko spécialité ndeko oyo alali awa aza cher koleka bani na yo koleka voir même veste na yo naza na besoin ya liputa mama nini akosunga biso awa service oyo tosalaka mo ya kofanda te mais esengeli bazala ya kofukama s'il vous plaît okapi mode liputa eza te okapi mode et nazosenga basali na nzambe nyonso oyo baye kati na oyo esika okabolama wana ndeko na biso Dadi Dikambala oza serviteur servante de Dieu okoki kobusana tosala service to rompre mariage ya Dadi na mwasi na ye Gisele et ensuite tokosambela mpo na ntina na bana et ensuite tokosambela mpo na ntina na bandeko babotama na Dadi Dikambala. Nazobenga basali na Nzambe bisika ebeleki bino bopusani tosambela mpo na mama na biso tofaire rompre mariage oyo.
Azalaki mwana ya Siatula. Siatula tosala ne ensemble. Dans Siatula tokabwani Siatula akosala groupe. Bactère na liboso to la Dali Kambala. Dali Kambala qui aiko bima. Wana na yela la partie wana. Et puis lié mozo na zala ngo masa na sai. Abala qui le kia usine Dali Kambala. Pas de Kambala makasi ngwana. Et puis na yela yesu makasi oza ni mingi po mingi po. Sala tena mingi. Alors yé ba oza mingi na sala. Ngalo oza na mingi atuzo sangala. Ozo tambola sala. Bana yeba ki malala. Lelo ba rebelle pour la Dali Kambala. Est-ce que lelo ba to rebelle pour la Dali Kambala tant que ba c'est ça que l'enfant na zombela ba zo kipela. Mais que le moment où on va occuper des voilà yo un modèle. C'est vraiment le problème que on va s'occuper des.
wana yebi yango te tomoni mpe matanga dadi kitambala bato ebele baloko eza katafak bachange ezalaki yango te esalami mabe yo mpo toyebi ke oza membre oyebi tozala ANTPC balobi ANTPC bamosusu balobi famille mpo na yo kooloba nini nga nayebi bayebi ko famille nazoyika eya malamu te mponi dadi kama aza déjà grand fallait donc to honorer ya suka mpo akozonga lisu te alors otiela au moins mokeleke te donc bomoni dadi kama na bobosie nani okuti bayebani na bango kutu batina mama nango batante mosusu bakatafaya dadi moto ayebani bo otia neti mwa bor moni neti bikoke moko boye jamais ngami nasepele nango te rien nasepele nango te okota caméra na biso olafe message mo epa baorganisateur ya bamatanga ya baartiste na oyo baya na poto na baboya awa na baboya poto toza na matanga awa bino mpe bandeko na biso bobolinga na biso mingi boye bango bien ke bokipaka biso wana tokufi te bonokipe biso eza te ko todaye nano abe Merci beaucoup. Après le service de l'homme de Dieu, le pasteur Victor, nous allons incessamment passer au dépôt des gens au blanc, de Sengi, so dans la salle mbongo na ngai ya mbongo na ngai bozela kati tobeli ale bambongo bandoya merci beaucoup merci merci pourquoi parce que ba raison moni lobby analyse ezobanda eza normal te ou allons-nous eza normalité bombi yango na compte bloqué wana eza kolokisa bato yango basoni alors il fallaki batika makambo na komede basala ndenge basalaka aboni boye tolesa tete nsima ndako yo to bango eza na nzela yani adiri akundami bien te mabongo ezali bazwi mbongo oyo babombi alors biso toza na besoin comme babombi ya mbongo oza mbongo wana bati yango papa na ya dadi ndeko dadi moko te aza to olia mbongo wana je dis et je vous remercie pai merci beaucoup. C'est d'abord la famille d'Adadi Dikambala. De l'ordre, s'il vous plaît. Famille d'Adadi Dikambala. Famille d'Adadi Dikambala. Merci. Là, c'est la famille. Il y a Papa Nabiso, Dadi Dikambala. Maman Gisèle, comment déjà? S'il vous plaît, passez dans le banco. Madame Azo accompagné les artistes à Diaspora, Meka, passez rapidement Zougoura. Voilà. Nous appelons également Bellevue TV. Bellevue TV, passez directement. Groupe Simba. Groupe Simba, passez directement. Major Nissanidi, passez. Le groupe Fanny Massidi, passez directement. Les femmes des artistes, passez directement. Groupe Aljana, passez directement. Tous les grands balamoko. En fait, association de femmes artistes. En forte, passez directement. En
forte délégation de 2 personnes. Voilà, là c'est le groupe Simba. Voilà, là c'est Fidèlement. Merci Fidèlement. Enfin, passez directement. Le camarade de la diaspora, Zigula, l'État. Merci. Association des femmes artistes, passez directement. Le président voilà, là c'est l'enfant. Association des femmes artistes, vous prenez et mon réellement vivant. Mimi Kabela TV, Makani de Paris, le groupe Sans Souci. Le groupe Sans Souci, on va couler les choses, passer rapidement. Le groupe Livre d'Or, passez directement. Délégation à Moutoumana, s'il vous plaît. Groupe Sans Souci, délégation à 2 personnes. Le groupe Livre d'Or, Moutoumana, parole, s'il vous plaît. Ici, Kochanga, merci. Fondation Nana Kofi. Fondation Nana Kofi, passez directement. Poète Dolatimo, passez directement. Asmel Momoko, passez directement. Ponaise, Gikome et compagnie, passez directement. Les amis de Moundoueri, passez directement. Voilà, Pédé Nada, passez directement. Bienvenue Nombo, passez directement. Lisbonne Fondation, de phénomènes sauvés, passez directement. Voilà, merci au mari. Les amis de Tati, Université Cardinal Maloula, passez directement. Le prince Nirir, passez directement. Lisbonne original, avec les vieux Gaou, passez directement. Merci. Le président Koma, la dynamique plus 17 ans, aux gens de la sans souci, on va vous mettre dans un service à protocole, fier de vous. Merci. Fanfare, s'il vous plaît, la fanfare. Anaweza Jehova, anaweza s'il vous plaît. Les places à la fanfare. Nous saluons le président de l'Auvergne catholique des artistes représentés par le Sénat. Place à la fanfare, s'il vous plaît. Merci à tout le monde d'être là. Les artistes congolais vous disent merci. Merci à l'essence, le côté du Boussina. Merci la balle blanche.
Christian Farage. Merci au professeur Simon Touba, à le représentant Farage. Là, c'est le décor. D'accord, la répétition va maintenant s'appelle. Est-ce que nous pouvons applaudir très très fort pour l'artiste? Permettez une recommandation pour l'artiste. Bravo Naki, bravo Nicolas, bravo Capelli, bravo Titi Vitamina, bravo Nouvelé, bravo Mohamed Sallé, bravo Capello. Voilà, ça, bientôt les copains. La cimetière et le copain. Voilà. Place à la fanfare. Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boiteux marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Aucun problème n'est problème devant lui. Même les eaux desséchées d'un corps pauvre vivent. À cause d'un seul homme comme moi je suis sauvé. Celui qui m'a racheté. Et non bando sango Yesue. Nago bando sango. Et Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boiteux marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire.